Mbote bandeko balandi ya chaîne biso YouTube Bongana Media. Boze belé ya olanda biso po bomisa déjà na chaîne bino po to mela bino makambo ya malamu to sala bon 3 devoirs au chaîne isingaka to télévision isingaka ko informer bino ko former bino pe ko divertir biso. Yango to salaka biso ba na bino to bundaka makasi pour to sepelisa bino. Continuez beaucoup s'abonner massivement et puis gratuitement na chaîne bino Bongana Media, chaîne moko bien na baboni na biso nyonso to na pesi baboni na biso nyonso mbote parce que boze belé bozo na biso lelo liba ko beteli biso susu tozo ke su côté ya politique pour mikolo yo masolo ya politique na mboka na biso biso tout toza intéressé car ni balobara soki o s'occuper na o la politique politique e bon e o s'occuper na yo to na mebino pe moko ya molobeli ya mboka kaka o to bengaki 9 lumière ningala nzimbu mbote tata. Mbote mingi ndiko bonganya pe mbote na ba ndeko nyonso oyo ba olanda biso na émission oyo. Santé za ndenge nini? Bon santé moi malamu na kati tumba moi grippe jo menace biso mais to sali ndenge ni mama voyage utaki voyage zongi kimeza nango geta maramba voyage tolinga pena kolobela ngo mingi te mais elekaki malamu donc tozali nde boye bokuti biso donc tozali po yoza na kine donc so tosala émission tosala émission naza na kine yango tozosala matono mingi ndeko ngala tokeni mwa lobamo parce que bato balona biso bazana na soife bayoka oyo bimisa po bayebi ko molobaka monsieur sort bon mitema monsieur basipela nango te mais kasi baza obligé parce que on est vérité tolekaki bonne élection tozonga mwa sima élection salemaki ndenge tonozela élection salema est-ce que okosala analyse mo est-ce élection lekaki pena proprement dit ndenge élection fayi salema bon élection esoki lekaki ndenge ni élection eleki ndenge fallait leka il fallait leka ndenge ni bakoto musu bavotaki te 3 villes bavoté te est-ce que bango baza na droit te ya kovote pour président abimi aza président ya kote baville ona te Butembo Yumbi Beni mais za ba circonstance oyo ekomaki eza makambo ya bapoliticien omoni il faut tozalaka clair pe honnête envers bato ntango motu bozo exiger eloko moko boye ata bafaire comprendre bino boboye koyoka bo exiger kaka après ba conséquence to ba retomber nango bo s'en prendre na nani élection bato ba exiger ki élection pression ezalaki de partout parce que calcul ya bato ezalaki nini bato balingaka mboka na biso te impérialiste mindele na biloko na bango batikawa e ya makasi mingi église catholique na calcul na bango bayebaki ke président Kabila loko azaki na moyen nyonso ya ko se maintenir na pouvoir que ça soit politiquement ou militairement akokaki ko se maintenir ndenge pe baninga na ye mususu bavoisin mususu basala to basalaki na calcul na bango ya bomoto na bango bayebaki ekozala bongo ne calcul na bango ezalaki bako profiter na sima ya eloko wana vi que président Kabila atie ba base ya makasi ya kotia bango contre mur oyo bato bile bazo ignorer surtout makambo ya code minier oyo ezo soa makasi nde balukaki ke tangu ya koluka se maintenir ba profiter na sima nango baya bapanza Congo baboto la pena Congo ekoma ya bango basala nyonso kolinga bacha marionnette na bango wana oyo ako donc Congo ngo saka na maboko na bango mais oyo susu akokinela bango Congo ngo bien mais malheureusement Congo eza mboka ya bilaka e biso bankumu to telemaki bana ya fumuki mbango to telemaki ba plan na bango diabolique nyonso échoué parce que basalaki ba marche butu moi koloba ba déclaration incendiaire ezala Monsengo ezala ba opposant ezala banani ti communauté internationale pour bayeba ke un président au Tchad ofete pour lingamizala des élections kozala te ndoko bazosala faux calcul niki ale ayawa bache pression 2018 kaka oyo sala boye CLC leka boye zongisa boye bashole baloba
mais bamona pena bu président bimisi dauphin et bango vertige parce que phrase ne alaki yaloba ne mingi te. Je vais respecter la constitution, je vais respecter la constitution. Ate dauphin na bimi mascarade élection kozala te batu balobaki na sorte nyonso. Alors tant tozopusana il suffisait que baluka o soki balobi baluka su ba réunir soki ba condition misusu nini batu banga ba profiter moto epela ndenge bamesana batangisa makila ya ba congolais. Or esi etangi mingi ekotanga lisusu te na tour oyo bato bakolinga kotangisa makila ba congolais ya bango nde ekotanga nde ekosala na kote oyo tokomelaki bavandisi kaka bango ba acteur politique wana oyo bazali ko réclamer balobaka accord et écrit élection. Bisoki bolingi tosala il faut tosala sans ba territoire wana misatu tosali comme ça bango na mars bakovote ba député na bango au total na 15 députés bazo manquer na assemblée nationale. Alors loko bandimaki et sa décision ba politicien élection eleki ezate l'état congolais mutu a privé bango mezali pression politique pour ce qui l'état lo baye ke bon vi banini wana to sala boete mbangu banga baluka batako l'occasion ba déstabiliser makambo mais simbité et na laksoka ke loro moko mona mayele mabe ya mindele na église na bango ya bondoki catholique accord et écrit ba réclamant awa Félix Tshisekedi tangu ba dialogue salamaki ya Satan Sylvestre na nini na interdiocésain kuna yenda bima premier ministre boyebi yango bien bakenda kutu na testament ya lokuta lettre moko ya lokuta o Etienne Tshisekedi atikaki lettre oyo mwana nende akoma premier ministre boyebi yango. Mais mwana oyo bino bobundelaki butu moi yenda akoma premier ministre ba nommé Sami Badibanga boboyi bo contester yango makasi après koma batie Bruno Chibala boboyi bo contester yango makasi siko mwana wana na place kuta koma premier ministre akobi président de la république azwi nyonso mais bokomi suko combattre c'est que objectif na bino ezalaki eloko mosusu vérité désir nezalaki nini babimisa moto peuple vote sikoyo moto peuple avotaki ezalaki nani bato bayebi oyo ozolanda biso bayebi ezalaki Martin Fayulu barevoter Fayulu sur base de quoi Fayulu abattre campagne ya contre élection mpo na écoute élection ezala te Alexis Tian na ye plus de la moitié ya campagne na ye mission na ye alaki ke élection ezala te mutu nyonso ayebi yango bien ba déclaration na ye ezali ba image ezali po ayebaki machine à voter et ayebaki ke ayaki na objectif ya kotia trouble ayebaki ke population eza naïf ekosala ke bakobimisa mobulu mais mobulu ebimi te na soni na dernière minute o aller voter mais bakote oyo so lekaki osali campagne na yo contre machine contre élection pas parce que trop sur élection kozala te bakobimisa mobulu ba américain ba français ba belge ba italien bango tout basi batindaki ba soda la bango bachaki base na Brazzaville bachaki base na Centrafrique bachaki base na Gabon ba bandaki kozela ale prou bakanisaki Congo eza Burkina Faso bakanisaki Congo eza Libye bakanisaki Congo eza Côte d'Ivoire non o eza Congo Centre Afrique mabele ya grand prophète Fumuki Mbangu Oyo Mukonza Mboka na 2015 alobaki nous ne sommes pas n'importe quel peuple, nous sommes les descendants de Yakimpa Vita Fumuki Mbangu Mbuta Lumumba Mouze Kabila mais que notre la vie à Batouane que nous revoir histoire na bango Congo eza mboka osaka nango te bakutani nde et na position oyo komi bakomi koluka su ba tactique ndenge nini bakoluka ko déstabiliser mboka mais ata bosali yango na ndenge forme nyonso bokolonga ko déstabiliser Congo oyo te
est-ce que eza koluka ko déstabiliser Congo to eza koluka avancement Congo pour eloko bato ya ibanda mboka na oyo toza na kati ya tozokande vérité des unes epe toluka bolamu ya bacongolais toke na maponami esalemi biso tozalaki wana tozomona bapv bimaki partout tozokende matata enani Martin Fayulu plutôt azalaki na mwa na bavie ya haute. Il faut préciser bien biso tozalaki wana na Kinshasa. Il faut préciser bien. Et Kinshasa ngo tambolaki 24 communautés. Bon ça la confusion te ozalaki na centre moko to mibale o visiter moi 24 bureaux de vote. Ata 100 bureaux de vote. Soko moni ke Fayulu abimi na banini ebele ale okanisi ke Fayulu akangi Congo mobima non. Mais ceux qui bongo te pourquoi ba ko déclarer ba ko pesa ba sanction na umutako constitutionnel ba pesa ba sanction na batu ya sini pourquoi pamba est-ce qu'ils a pamba pena ba pesa sanction wana nani a pesa sanction États-Unis po yaza nani po sanctionner bango ba sala élection kuna Trump président na bango tilelo ezalaka contesté avec aide ya ba russe a tricher élection relation na bango na Russie ya kanengeni nana sanctionnata juge to avocat moko ya kuna boyebi makambo oyo eza caché te na sima makambo oyo sanction wana pourquoi sanction wana ko ya eza très simple bakanisaki bako manipuler Congo bakanisaki bako manipuler président Kabila mais balongi te pour la première fois na histoire ya Congo président akei pe oyo akoti baza ensemble président oyo azokende azolongola pouvoir à investir oyo azali po esuka kaka soit oyo azaki liboso akufi azate soit oyo wana mususu aza na exil mais wana eza baza ensemble passation ya pouvoir et salami et baza binemi te bovanda liso bosutuka bwe bamonani parce qu'il faut pas partager ba idée président Félix président Chilombo azalaki clair na temps campagne na ye alobi na biso nyonso mutu asalaki président azate mutu asalaki président za Joseph Kabila aza na expérience nango ya 18 ans Musée à son temps tango abandaki koya Musée alobaka souci na ye Mobutu akima te Mobutu azala parce que baza na besoin ya expérience wana 32 ans Mobutu asali ensemble na mindele bazwa mayele na ye basangisa yango na ki révolutionnaire na bango malheureusement bapesa Mobutu ba conseil ya mabe Mobutu akim te muzali nga penda a protéger ye bazo sololaka parce que expérience eza na tina po ba tunet président Joseph Kabila azwa ba pression ya ndenge na efsa bino na mission mususu kaza mobali président a outi tourner oyasika metango yeba kutani basololi 4 heures du temps yango ndezo swa basololi nini po oya yoki kuna abeteli na oki balobi côté wana baloba kabwe wana kolanda te un tel na du coup de fil boy wana te États-Unis a sanctionné pourquoi États-Unis et ali jalousie parce que tangu makamba code minier salama loi euta na parlement babandaka pression na parlement Oben Minako c'est un homme à féliciter batu mususu bayela ye projet non il y a réforme et constitution pour président ça la 3e mandat président aboyi makambo wana bango pe baboya parce que sa famille politique balinga baluka ba s'accrocher mais basaleli yango na onte po soki bamekaki eloko wana et alaki porte d'entrée pour États-Unis baya ko seme mobulu awa ndenge ba sema na ba état mususu bo histoire États-Unis te baza bandoki lelo ba mboke belo eza malheureux na mukili eza cause États-Unis ma boma Saddam Hussein mais via ba irakien eza ndenge ni botambolaka botunaka botangala to na beta c'était et comme il a projet à révision à code minier ouais ça qui déjà prévu donc bah ça la code minier wana en 2002 que après 10 ans il fallait pas réviser hein.
mais ezwi ba frein mais président Minaku bacheli yango esprit musala esalemi tina suka to bamoni ke bakoki kokasa yango te na niveau ya parlement baluki bacha pression na mokonzi ya mboka apromulga yango te mais rien le 9 mars 2018 promulgation et je crois que ça inane et 9 mars wana je profite en passant date munene et ça date ya naissance ya Fumukimbangu 9 mars 1889 yango wana oyo amoni ke aza d'accord te aye na débat donc eloko wana il faut choix donc bakoluka ba sanctionner Aubin Minaku ba créer là problème parce que akase makambo na bango bakoluka ba sanctionner nanga na vice na ye parce que baye baike na ba croque à jambe nyonso baluka ko tia bango sans aide na bango ata un franc na bango te ata mutuka na bango moko te ni ba presse na bango ya babondoki ba RFI ba CNN nyonso out bazala te na élection na biso mais élection salami l'équipe malamu mutu moko te a pensaki nango tout le monde ba ka ke ekozala catastrophique na Congo masase kolela batu bakokufa na ba prophète lokuta ba profitaki na sima nango lelo bakoti mai batikeli na soni o basoda mikuse babimi déjà ribake do bakosala boy o kuna loba na ndenge ne nzambala kisinga boy o bona boy mais biso tolobaki ke mboka oyo eza ya Fumukimbangu kimie kozala eza na 4e président ya Bilaka kimie kozala e mutu nyonso amoni yango Kabila alongi mais il faut bazalaka na dent contre nanga et toye kozwa président cour constitutionnel pression ya ki ba valider te mutu moko tabungi yango baluka ba utiliser même marionnette na bango Kagame tout ça là a usé na poste na ye ya président ya Union africaine baya résulté obima samedi bango batio bako ya lundi bozela nano niet samedi résulté kwe définitif kao baya lisute soni mais bake kokuta na Félix kuna na réunion bazo chape ba gentil à lokuta comprendre il faut que ça la lecture ya likambo yango bakoluka ko sanctionner bango mais sanction wana ezali nul et sans effet voilà sanction nul et sans effet bon toyebi ke bon baza force mondiale baza première force mondiale voilà tout boya apparaîtra ka première force mondiale basé le côté parce que partout ba échoua na ba Vietnam kuna ba échoua na Irak ba échoua partout baluka bacha mutu ba échoua na Corée kutu ba mela pema lelo yo bake ko négocier eloko te ezaka un peuple naïf mutu balinga ko bimisa bato wana makasi donc États-Unis bara eloko te bango moko pe bayebi baza eloko te babanga kutu fort sur le peuple mobo telemi bien c'est fini voilà tozoko baka na mituna na biso po ozala pena po ya nula pena biso to comprendre nini ezoleka na kati ya mboka nini bato baza libanda to banguna na biso ya mboka bazolinga babebisa to babongisa biso makanisi ya mboka na biso bokontina kosabone massivement na chaîne na bino bonga na média opo bozwa ba émission boye ba véritable boye ezobima pena na source puis vérifiable makambo tozoloba yango na pena ni réalité ya mboka na biso Congo mutangala président Félix aleki na bokonzi akomi numéro 1 ya mboka na biso mais kasi bazo mona bazo juger on dit azosala musala moko te apesi biso 100 jours bango bengi papa 100 jours oh bato bazana besoin musala banda makambo banda ye 100 jours apesi biso betina tina nini apesi bato 100 jours wana matono mingi nulle part na yo ki déclaration wana que président Félix alobi apesi bato 100 jours. Au moins, le réseau Bomabiso Yangwana. Toningi ko comparer makambo. Nenge mindele basala ka makambo na bango na makambo na biso. Ndaku oyo basilisa kotonga yango. Pona ko kombola yango. Eza na temps nango ezwaka. Tamse ko umela te. Ndaku eza na nu chantier. Kocha yango pe bopeto eza na ndenge nango ndako pe ezalaka
ebukana bazobandela kotonga yango eza pe na ndenge na yango. Congo malgré bato utilisaka terme ya reconstruction mais te Congo eza reconstruction te parce que tongama nanu te congolais totongana au Congo te. Congo 18 ans au pe papa Kabila sala atonga. Nazo parler de Congo. Nazo parler de mandat ya Kabila te. Congo joue indépendance na 60 59 ans oyo nyonso eloko mote. OK. Totambolaka na kati pe libanda ya Congo tonga minante. Bato bazo empêcher kotonga Congo ba miyebika ba o bazoluka ba mi faire ba donneur de leçons. Bango wana bazo empêcher kotonga ma ya Congo. À chaque fois Congo lingi sala moi un pas ba roya ko compliqué na zonga no moi muke na 60. Na 60 tozui lipanda na biso. Mbutakasa Vubu, président. Mbuta Lumumba, premier ministre. Tozui le 30 juin 60, basali cérémonie. 11 jours ka ya pamba après. Pour mona ke batwana, ba mona ke gâteau na bangwe ko ikotikala te. Belgique a utilisé Tchombe. Sécession katangaise. Parce que ke j'ai camine ça kuna poumon économique pour pas casser gouvernement et fonctionner bien. C'est sécession katangaise. Le 11 juillet 1960, 11 jours après, bah casser là. Belgique à soutenir, Belgique à reconnaître Tchombe, bah sali monnaie na bango, bah sali gendarmerie, bah sali nyonso. Appuyé par les Belges. Na simana bango communauté internationale nyonso. Te kokoma le 8 août. Donc après 38 jours, 39 jours, le 8 août. Sécession kassaïenne parce que baby ke miba ezakuna. Ba kasser sumbonga diamant ya na gouvernement te. Kalonji ditunga. Balinga ba marcher ndengene. Et c'est comme ça bango ba fonctionnaka ainsi de suite. Félix Nengaza wana président na biso Félix. Ata sali 10 ans. Par rapport à ba défi à Congo, et ça mouké. Ata sali 10 ans. Donc beaucoup tangela ekutu 100 jours te. Ba mboka oyo batanga ba 100 jours. Ba si ba tonga ba vandi samba makambu na bango yonso evanda. Donc muto akoti sika bazotala kaka philosophie ni na ye nango. Ba ligne droite nini ya sika aye nango moko modifier yango bazotala les 100 jours d'Obama à la Maison Blanche, les 100 jours de Chirac aux Champs-Élysées bon. Mais yo otangela biso na Congo à 100 jours na 100 jours président sani parce que tamsu na 100 jours wana et ozala kutu gouvernement tango ezobima tamsu na 100 jours wana gouvernement ozala kutu et kokisi na 2 mois te parce que biminante bato bayebi ndenge pareil elle était fonctionnaire te boza pressé ya kosala déclaration za yemo asenga bi asalaki yango contrôler makambo aeti yango tolobi te po bolingi ko comparer ba makambo na bato ya libanda na 100 jours président Félix Tshisekedi akosala eloko moko nanu te parce que ça logique des choses ata zana ba makanisi ya malamu akokisa na 100 jours te eza automatisme te et puis ça problème ya président Félix te ya biso nyonso yo moko tango zoloba yo na 100 jours wana yo sali nini bino boza wana pona ko bundisa yango bato msuna loba na bango oh bino bo soutenaki Kabila chake ya seli bato nini na biso ki yo zoloba ke biso to soutenaki c'est que yo soutenaki te combataki ye donc soka za na beshek c'est que yo mutu o contribuer na kata beshek wana parce que chef bazaka na sima na ye chef ba apuyaka ye eza kwa boza na ndaku na bino papa na bino azali yo mwana olingi kosukola basani te yo mwana olingi kokombola te yo mwana ozosala boye te yo mwana ozopangusa te ale batu bayeba kuti ndaku na bino sali te o kasi papa na biso eza na sens te yo moko ozosala nini yo moko nanu etant que mutu pona mboka na yo zosani pourtant ozozela ke mboka esalela yo faut sala nanu ba peuple wana o bino bozo envier ke mboka esalaka bango boye mboka esalaka bango boye mboka esalaka en retour bango basalaki pona mboka na bango mboka ekomi nation forte nde mboka ekomi kosala
pona bango e bango moko ba travailler ka makasi bamboka wana mais biso awa ka bazododiste banduliste banani loyenge na loyenge botambola kati nga naloba yango bien ntango bato bazogango kongo na pasi te so kongo na pasi bato bafungola baterrasse te lokwa mayebo esalaka plein toa na weekend te toa na 4 ya semaine okoka mpena boza msu lundi mardi mais babar plein jeunesse esala vivre jeunesse eza kosinvestir te ale bato bongo bolobi ke non baa na pasi bato wana baa na nini après lobi o président asala eloko moko te non ya liboma tala publicité ya masanga ndenge ezoleka tala publicité ya baconcert ndenge ezoleka ambiance fou mais sikoyo na bapays oyo bino boanviaka ezalaka bongo peuple nango azalaka bongo yango oyo na repetaka oyo na kuzume naloba yango na ata na émission awa sala effort oza na bamoyen wana molingi te beta ata tour kaka na Dubai okende otala jeunesse consciente ntango kozonga awa okopesanga raison na makambo mosusu ebele. Merci Mutanga tozokobaka na mituna na biso po toza ebele koloba ngonga yeboma biso mais le pena bo permettre so na régito zo na masolo pena ebele po mituna eza pena ebele otuna Mutangala président Félix asali ba tourner na ye atamboye na ba province atamboye na ba mboka azwaki mbongo moko boni ba pesaka pas président avabima kozonga na ye azongisi $163,000 na mbongo pa mbongo azwaki azongisi eta makelele makasi makelele zota wapi makele zota place ki mbongo azwaki combien aisi so monta azwaki te mais o ezongi de ici biso so to melango ndenge nini eza malamu biso tozoloba yango bien président Félix Tshisekedi na biso bana ya fumuki mbango bana ya bilaka ya fumuki mbango président Félix azali considéré comme premier président ya Congo libre Congo où ils ont échappé na contrôle ya ba impérialiste parce que indépendance toujours na 60 na betelio mwanambu ndenge ba devia yango ba ambria yango e Mbuta Lumumba oyo azalaki révolutionnaire makasi oyo azalaki kobangisa bango basala tu bomona ndenge akufa après quelques mois baboma ye liwa ya somo basala tu azanga ta na tombo bakatakata ye e mutu azwa linu na ye alakisa yango zoba ya Belge wana azolakisa na esengo nyonso azoloba tokataki ye tosala boye avanda balandela ete eza mara mingi lelo tozongi na kazi ya départ oyo torataki na 60 yango tozolinga to rattraper yango lelo. Pourquoi tobengi ye premier président ya Congo libre? Parce que président Kabila na kati ya bilaka na ye asali eloko a écarté mindele na gestion ya Kibokonzi na kiti ya Kibokonzi. Donc tango atikeli président Chilombo kiti ya Bokonzi atiki yango vide, atikeli yango vide te, atikeli yango libre sans injonction. Parce que président Chilombo azana compte à rendre te na batuana. Batuana ba soutenaki ete azwaki ba mbongo na bango te, basalaki na bango ba contrat moko te parce que bimaki na makambo na bango à Genève. Muto azana compte à rendre na bango boyebi yango akomi lokola mbwa alie pilipili. Azo sillonner par-ci par-là pour luka a justifier ba mbongo aliaki na ba promesse apesaki kuna. Pour ajouer libonga te. Yango bomoni mususu oyo papa mukolo alingi ko sala acheter, awasala non tribalisme pour bango na bango bato bandundu. Abosani ke rôle na ye eza ya koteya ya koluka pe mazo sala tout désordre koma mosengo akomi biloba loba parce que ye paliaki mbongo. Bazaki financé. Mais ba mission na bango esimite. Alors ba komi koluka ko se justifier. Ba aussi sango kande ba bandelaki. Président Chilombo azana compte à rendre na batu wana te, ba financer ki élection te, bango te mutu ba memie na pouvoir, azusala makambu pona intérêt ya Congo. Po azana injonction au pesa été. Eloko moko te. Donc actuellement sala ki yango malembe. Yango tozoloba. Tant tozoloba ke tozongi na 60. Il faut savoir la lecture des choses. Parce que biso toza bongo, tozo tambola avec spiritualité sous. Boromona ke
même ba prénom to banda ko expliquer makambo banda na 2011 boromona ke to zalaka na ba prénom Joseph ezalaka na 60 Vital ezalaka Moïse ezalaka soko Yesu na turo oyo okukuta ba prénom wane yali simple coïncidence point d'interrogation na 60 p président Kasavubu akendaka ba mission azongisaka mpe mbongo na kesi ya leta déjà tango asali geste wana makambo mosusu ezaka makambo ya kobota polémique te me lokola bato basi bamesana na kobota polémique bakobota kaka wana etali bango eza culture mabe soki mbongo ezongaka te mais quand même ezongi mabe eza wapi mabe mpenza eza wapi parce que oyo ebimaka epo ezongi te monta mpe yebanaka te mutu mpe atunaka yango mpe te mutu mpe asambisaka yango mpe mutu aza te siko oyo ebimi azwi ndambu azongisi siko mabe eza wapi ozomona ke congolais asinteresaka na eloko eza nango important te yango alinga tia important mais oyo eza important azwa prise de conscience asalelaki bomoto na ye wana kutu te wana kokipe te Mutangala tokende parce que makambo beoloba président Tshilombo asengi na ba diaspora ba réfugié ba bazali bana mboka oya koki aza prêt azonga poto bongisa mboka na biso et créer des ordres et créer makambo ebele tozomona ba vidéo na Facebook ba vidéo na Instagram na WhatsApp ba otinela biso papa moko tati mutu gâteau sorolia soki loko nini asali ba vidéo tout ça na éviter comportement oyo ba diaspora ba réagir contre président Félix ozo Girondin ba diaspora honnête bolimbisanga mais ba oyo ba malhonnête na kozala clair et direct po baza bazoba yango wana parce que c'est clair le message est clair président akoy mokonzi na mboka na ye asengi bana mboka baya totonga mboka na ote koloba yo vandi ozoloba affaire ya président ozolinga o juger président tandis que yo moko pona mboka na yo tu ne fais rien ndako po batonga yango okolakisa nga ndako moko babandi likolo ale bakomokite na suka beosala fondation ebandaka na se la base po ekende na sommet siko président aza base to aza sommet même président soki aza na volonté yango ya ndenge nini ya kosala mpona mboka mpona bongosa mboka mais soki base na ye eza na volonté wana te eloko moko te président lance message ya bien nakende nango na volé ya liboso la plupart ya bato oyo bavandi libanda bavandi yango parce que il faut oyeba ke président aza na pouvoir azo représenter UDPS oyo ali première force ya opposition 38 ans ya opposition na mboka oyo lelo oyo UDPS wana yango mutu ezwi ebelo bavandi libanda babima banda série ya Mobutu ti lelo babimaka na kombo ya UDPS baza entre guillemets ba réfugié politique ya UDPS ya opposition mais l'opposition a eu pouvoir dans la logique des choses boza n'a rien à craindre il faut bozonga président sali appel ya malamu o aza pena na souci ya mboka koya misu pe baye baza ebele pe bakoya mais soki yo omoni ke okoya te pourquoi kofinga président pourquoi koloba n'importe quoi po oza zoba mais oza zoba wana pona nini na kote nazoyela sikoyo po mona ke batu ya liboso ifo bazala condamné et sanctionné eza batu wana bino baoyo boza na poto bozolanda oyo mpe na minute oyo ozwi su courage oluki ofinga nga me nga na yebi so déjà à l'avance oza zoba na ndenge nini ntango bakenda baza na problème moko te na mboka oyo babima normal na rêve na bango bakende vivre na poto ndenge ezalaka ndenge ebele basalaka oyo nga na kosala te
akei basala ba déclaration ya lokuta kuna na kombo ya ba IDPS opposition toza boye nga tata nanga politicien ngai soki nini ba boyebi nde bosala yango kuna interview wana basala abino osali esimbi misusu so ekei nango bien babambie mbala moko 10 ans na ye réfugié politique ale pou bapesi ye passeport bapesi ye mosala logement akei mususu mpe so ekei na ndenge moya ya kotalela bapesi ye no inane ale mususu mpe barejete awatala ndenge akoluka avocat asali recours bona boyebi ndenge elekaka na koexplike yango bino ebele te parce que yango wana ka bosalaka mpe bosala or na mboka na biso toza mpe na bavrai réfugié toza mpe na bato oyo bavrai réfugié ntango okei olati statut wana mais tokosala na mboka toza mpe na bavrai victime bato bamona passe surtout bandeko na biso ya este biso bato tozwaka chance ya kovoyage toyeba réalité mosusu mais bato wana babima libanda ya Congo te bazali bazonyokwama misusu bazali oyo bakima bitumba mais yo ata bruit ya lisasi moko na quartier na bino oyoka te ofofile oke poto ozwi statut ya bandeko wana ozolia mbongo ya bakafu ne autre yo ozolia mbongo ya makila ya bato te oza na conscience na yo place ozali oza sûr parce que famille na yo ezala na danger te ovivano mpe na place ya baguerre te mais bosalaka biloko ya lokuta bozotinda bazosalela bino batestation basalela bino bakarte ya ba IDPS bazosalela bino bakarte ya ba BDK bazosalela bino bakarte ya nini boye na boye mpo okende prouve na badossier na bino kuna boyebi yango très bien est ce que mbongo wana oyo bozolia kuna dans la logique des choses eza mbongo mpenza ya malamu eza ya makila te bino mpe bozolia mbongo ya makila mbongo ya bainocent mosusu bavrai victime bazonyoka mawa bazokufa awa baomona passe boza bamalhonnête boyebi yango bien e ntango mosusu jamais osala ata koli moko ya bilamba moko ya kala ekende na este place bato baonyokama mokoyoka video ozwi babato wa babokechu vimbisi matama soki ndenge egbewu moko boye omona komi koloba pe bamama baviole na este baboyeboye yo ososala nini yo adonner de leçon te yo ososala nini bato nano tika o escroka bato mbongo ya bangulu ntango okenda na 2003 ou 2004 voyage à suka donc okenda wana ale okomi kofingaka bato au contraire baninga no ba musicien ba bêtise mais pionnier bêtise nani et tout na yango eza ya nani pionnier bêtise na musique congolaise eza nani donc omoni biloko mosusu eza mawa mingi problème na bango baza ko s'acharner ali surtout ba oyo mikanda ezoke na suka il faut ba renouveler moye ba renouveler ezala te parce que cause oyo bazwelaki mikanda wana parce que 80% baza kuna bazwela ngo na kombo ya IDPS tango okende ko renouveler esimba te parce que l'IDPS est déjà au pouvoir là votre esimba te baope bakendaki ba démarche eza en cours esimba te parce que alternance esalami yango moni baza ko s'acharner yakende koloba boye ndenge ni yakende koloba boye yo dicter mokonza mboka elo ni faloba to nini ya mabe alobaki wana bakangi bino na makasi te me ki malhonnêteté na bino ndezo lobisa bino mbongo bozaka ndenge moko na ba États-Unis wana bane bonomona ke gâteau oyo boliaka na kimoyibi elingi échapper bino pe ko échapper bino kaka pe ko échapper bino parce que bwana choite et ko échapper bino ato za nango mukanda ya 10 ans fin 10 ans wane kokoka kaka soko jwa kango année passée etikali 9 ans kontaka déjà au petit kali 3 ans kontaka déjà bozo ganga asa tongeli bisoni asaleli bisoni président tongela batu biloko bona bambongo kunat boya kosala bambiance ao soit disant mboka ngo eza bien te mais boyaka
bozo sakana na bana bato awa soki lelo nzoto ya femme congolaise eza sous na valeur te tant que ba okutu ba violaka na zamba te oki okana disolo ki ba violaki mais bino mitakala ya femme congolaise komi ko samba pona na banani bana poto te soki pena femme congolaise asili valeur bien publier bango pa makona ba Facebook na ba tindela bango ba mbongo awa tinda photo tinda boye mbongo wana kokai kosala o s'investira te apolo bo na toza de longo te kuna to kozonga te pona mitakala bana bato wana mbongo ezali bino kozale mission mobimba na bino kala te Mbotanga deuxième mois qui met parce que la vie m'a ramaboué matchako pena pour vérité ezara bon fallait bibelo ba makabongo to biso ko bakala mituna na biso mutanga la toujours continuer kaka parce que on est ezapeka ba actualité oyo ezara tamboko na biso liti ya la muka na côté ya Martin Fayulu azaki esika monde ba Moïse esika moko na bemba na lelo Moïse atiki bitumba wana alinga zonga na ye a soutenir bon bokonzi ya Félix Tshilombo. Est-ce que na ebité ozomona ngo ndenge est-ce que idée Moïse azui kusundula mo Martin kusundula mo la muka eza ndenge ni pona pona bandeko na biso ya lala po baza wana pona kolalisa population pongi mission na bango esi eshua ki peto yebisaki bango ke bakolonga te o nyonso koyana likambo moko po aluka a déstabiliser Congo ekosimba te donc batu ya lala mission na bango pe esi elalaki mais soki ndeko Kantumbi à revenir à la raison mabeza wapi bandeko wana oyo bazwi mandat ya peuple aza soki na 87 députés ba trahir peuple wana zwi mandat na bango parce que soki olingo sa l'opposition olingo loba olingo sa nini mais place ya malamu eza na parlement kuna mabeza wapi eza kutu bien soki akomi na ba idée wana koluka kozonga na nzela surtout soki eza na voie normale eza bien talomoni pasi ya exil vrai exil bato bayebi yango te soki bato bango bayeba pasi ya vrai exil parce que moi ntango oza na mboka na yo ozobimisa ozokotisa ntango okeye ayer bajean ya baexilé lokola bakatumbi wana eza siko mutu azobimisa chaque jour azokotisa eloko te mundela koruine yo ntina suka soki boyebi histoire ya mutu moko empereur Bokassa premier azalaka na Centrafrique makomaka na temps moko na poto wana na exil baruine ntina suka empereur Bokassa oyo banda kolata bamanteau ya diamant avanda na kiti ya nord mais mundela ruine ye akomi na suka moni moyeta obi vomie nazonga na mboka na nga bakanganga nasala prison ke nazala exilé na poto il faut eteyaka bato donc soki Kantumbi akose ressaisir déjà na temps oyo nanu eza malamu eza sage décision donc bino bazoba wana oyo bofingaka sans le savoir boluka no botala histoire ya empereur Bokassa eoteya bino et côté à Bilon Boutanga, tu as ok malin pour tout succès, monsieur Bisopo, Ngongeza, pena moi passe pour Nabiso, tu as ok des malin même pour tout chiter. Na ba question na ba kota suka ya on retourna. Nenge Félix Tshilombo, azo fungula mabogo na batino surtout ayamba bango, la Mukeya, Moïse ya, Kabila ya, ba dozo jijon malamu ti. Balobi en tout cas yé a retravailler nenge nini pour balinga ki système à Kabila elongwa ekindi. Mais apparemment système éthique kaka azana majorité parlementaire était azapena bloqué on mona asimba koto ezo simbati na ebite idée ya azana ngo pona bon samboka bozo mona onde est-ce que ebike bamboko bango ba envie ya kuna et que ba dirigeant bango ba rabinemi te quand il s'agit d'intérêt à peuple mais balingaka ko inculquer loko moko awe pa na biso opposant za mutoyo ata pouvoir asele loko mo ya 1% ya malamu ye fa le kaka na te va boya et ya bien te non peso kaka exemple mo ya muke pour toujours nga émission nanga et aka toujours pédagogique
na enseignera bino babengani ba Congolais na Brazzaville ba Congolais ba na kine gouvernement ba tuni bato wana ba place ba uta ba bazali ba uta na ba province ba pesa bango ba mbongo bino bosa ba panzi sango ba image ya li bazonga na ba province na bango côté ba uta ba futeli bango ba billet ba pesa bango ba subsistance ba ope ya kin ba pesa bango ba mbongo ya installation misusu na kiteti na bango bazaki bato ba bwende kuna batu ya ba wapi ya ba Kisangani ba boyi kokende bazwi ba s'installaka na commune ya kin côté ya stade Malula wana en face ya maison communale ya Kinshasa na Kabamba wana ba pesa ki bango bakende mais ba boyi ba s'installer wana ba vanda wana presque une année ba opposant bazalaki na mboko oyo batalaki kana bango te mais chaque fois ba filmaka bango bazo tula kutu wana mais gouvernement qui para bango mettons basali souvent une année sou wana na ba mususu bagangaka na poto kuna ba eda batu wana te Mama Olive azwi aye kolongolisa bango apesi bango place apesi bango sou ba mbongo mais acte wana esusu ba critiquer yango kala wana siko na video wana nyonso etikalaki ba opposant bazana ba mbongo bayali mbongo na bango ezaka ko financer désordre ko financer ba marche lelo zana ba décision ebele na règne ya président Kabila asapi na ba réalisation na ye oyo asali mais bato bakondima ngo kate po ezaye siko lokola président Tshilombo aye ye pe so asali likam ale bato pe ya ex-président Kabila baboya non bato faut bazala ensemble mona kote msusu bato bakufi na mboka ole opposition to accident moko bwe salami baya wana bakufi eza ba Congolais bakundama na dignité batala nde bakoko assister famille na bango te ndenge catastrophe esalamaki mutuka ezika ye na nzela ya Congo central e citerne wana bato bakoluka nde bafinga nde président de la république bato bakufi est-ce que ça na sens accident esalami mais ailleurs soki catastrophe moko esalami ezala l'opposition ezala nini baye ko assister. Donc il faut tout pousser les politiciens na biso na unité. Vraiment il faut tout céder la macasse. La collaboration entre papa président Kabila Kabange na papa président Félix Tshilombo. Et tout pousser bango ba garder yango. Au moins intérêt à peuple autre zoluka. Peuple azala bien état de droit. Pour peuple azala bien, ba politicien faut ba sangana. Balobaka union fait la force. Mais désunion ça la faiblesse. Ce que ceux qui les lobby sont tous faible na désordre pour nani pour na désunion. Yango basala tout ba kabola. Ndenge basala na 60 ba kaboli mbuta Kasavubu na mbuta Lumumba. Décollage ekufi. Ba tout ça ba évoluer papa Tshisekedi na papa Mobutu. Ba ka ensemble. Livre oyo manifeste de lancele mukolo na tanga livre wana maya miso ekita il faut mona projet pour na mboka mais basali tu bakaboli bango pour ba réaliser yango te. Est-ce que bozora pe tango tanga bino bato bosaka ba vio biloba loba ya poto wana bozora pe tango tanga boluka livre wana manifeste de lancele botanga ngo po ebele pe balobaka manifeste de lancele mais ngana tanga livre wana faut botanga ngo dignité pour l'Afrique te wana pe na tanga yango ya Mobutu confusion te mais manifeste de lancele ezaka livre botanga livre wana botala ba nini ba idée mususu ezaka na kati kuna o ezala kase ezaka ba même makambu so okei même na nini na Burkina Faso kaka ba même makambu
idée ya révolution soki ye pour Afrique mata bakotisaka division bautilize Blaise Compaoré brrr lelo oyo Burkina aza na position nini baboma Thomas Sankara kaka boye. Il faut kozala prudent, il faut bazala uni pour munguna kota te ntango bango bakozala uni nde peuple akozala bien bazosala mpo na intérêt ya peuple. Mais soki baza désunis oyo azoluka combattre oyo azoluka combattre oza concentré na combat na ye otala peuple te boyebi bato basalaki ba combat ya dialogue te ya unité te ndenge ni babomisi peuple ebele na balabala oyo pe aza na pouvoir oluka pa défendre pouvoir na ye otala peuple te boyebi te prix ya lisasi moko ekutaka combien boyebi te yango boza biloba loba ebele. Mais soki baza uni baotala peuple lelo neti tutie président Kabila président Chilombo baocoopere te to babebani neti biso peuple boye tokoganye ni to soki eyindi mpena entre bango mibale biso tokoganye ni mais tokokemba te ata lelo so bakangi président Kabila ndenge boka na bilobaloba na bino soki CPI peuple aganye nini baprésident bakanga kuna bapeuple na bango baganya nini nazongisa bato na likambo ya Libye Libye bozwa Libye avant Kadhafi na après Kadhafi parce que baselesaki manipulé lelo Libye eza na position nini ekoma paradis démocratie esunga bango na nini lelo nyonso ekoma ya pasi baavantage tout bazaka nango na Kadhafi nye. Donc il faut tozalaka mayele toke no suka te na village ya si je savais soki na yebaki soki to yebaki lelo oyo IDPS ezwi pouvoir ba réalité musu bazomona bango moko na kuzu so bavandi Kabila yaki mobali to bande pe ko critiquer makambo musu pa mais boende donc peuple akoki te kolinga ba dirigeant na ye bazala ba conflictuel bazala ba nini surtout bana mboka et eloko kaka oyo mundela zo profiter nango yango wana soki conflit ali ya leki na sima oyo nous allons te soutenir wa leki na sima oyo nous allons t'aider à renverser les pouvoirs. Or soki baza ini bakoloba nous allons traiter entre frères, vous occupez-vous de vos oignons nie et système yango yango wana tozoke nango sikoyo po lobby ata bana na biso te mais bakoko na biso bazala na avenir ya malamu matondo mingi mutangala okopermettre biso po to chiter po ngonga ezaka ngonga mais o adresser liloba ya suka pona émission oyo bato o baolanda yo ba retenir ni na passage na kati ya bonga na media matondo mingi bino ezalaka ka bongo émission ya makambo ya tina ezaka na minute mingi te soki ezalaki opposition boyo kosala na mbetu sans tabou wana tomonaka yango awa et puis phénomène wana pe ngana senga na pe na l'état na biso batala eloko wana bien de mission wana est-ce que likambo ya mbetu eyaka science exact mutu na mutazana guna ye mutu mutazana makambo na ye ke mutu moko aleka ye na komi ko enseigner batu nyonso mbetu est-ce que ça na sens et puis tala maribele au mona na TV pena 4 heures du temps 5 heures du temps batu bazolobelaka mbetu vie ezaka ka mbetu mariage ezaka mbetu couple ezaka mbetu voilà pesa dossier donc peuple congolais nyonso peuple africain nyonso tozala ya kolamuka tozala ya kofungola misu vrai kolamuka ya slogan te mpona kolalisa bato bokeba na mutu nyonso oyo azoluka a déstabiliser nouveau départ oyo tobandi yango na mboka na biso oyo esalami na mboka na biso mutu moko te aviva yango to viva yango te lelo na biso na bakoko na biso na baparent na biso na bana na biso biso nyonso to vivre alternance ya malamu batu balukaki mabe ezala me nzambe akonfondre bango nyonso ezolekaka na kimia ezolekela bato ebele biso mpe bankumu toyali wana tokobelelaka milimo ya bakoko mpona mboka na biso ezala malamu tosi tolobaki yango
soki parce que nayebi te sorti nini so ya liwa oyo mindele bakoboma biso o baboma biso nante baboma biso na bapoison baboma biso na bamasasi baboma biso na besandi batumba basala nyonso bakata bamaboko bakata bamakolo sorti mosusu ya liwa bakobomela biso ya sika eza te donc ekomi na temps tolongwa na bowumbu tolamuka alors eza affaire ya mutu moko te eza affaire ya chef de l'état kaka te mais biso nyonso bacongolais parce que place oyo tokomi eza irréversible Congo azokende ka liboso Congo akozonga lisusu nsima te yo na ngai totya mayele ndeko kozala kidiba te mpo na toconstruire mboka oyo na ndenge na biso na makambo na biso mpo lobi mpe tozala puissance munene lokola bato mosusu ndenge bamikotisaki mpe na makambo na bango batieno makambo ya pampamba ya bamindele pembeni mpe bakende yango liboso surtout église catholique oyo bazoluka déstabilisation mais na temps oyo bakolonga lisusu te parce que temps esi ekokaki ntango ya fumuki mbangu tozokende na centenaire ya 1921 na 2021 lobake oyo akodestabilize Congo mabele aniataka te me mabele oyo emela makila ya bakoko na biso bakunda banzoto ya bakoko na biso loba ete mopepa pe makate oyo eza na milimo ya bakoko na biso lobaki mai ya melaka te oyo eza na milimo pe makila ya bakoko na biso matondo mingi mutangala tokomi na suka mo bambote na bato bawanda biso bambote na bato nyonso oyo boyebi biso bo apresiaka biso famille na nga nyonso ba mise connaissance bato oyo bomonaka ke topartageaka na bino makanisi moko napesi bino mbote ebele nakopesa mbote na chaîne oyo pe na ko remercier partenaire nango numéro 1 papa Apo Bongania place azali na Canada kuna apesi bino mbote yo za diaspora ya mayele oza diaspora ya bazoba wana te ya kofingaka bakonza mboka te wana eza culture ya mabe ya bato oyo bafingaka donc mbote ebele na yo papa mbote na bandeko misusu na bisika bozali kuna namoni ndeko na nga nda ya mayele namoni ndeko na nga Doris Mosese namoni ndeko na nga Africain Libre Motema ya Nengwa Bikotele voilà namoni la force africaine namoni ndeko na ngai Doris Mosese namoni ndeko na ngai Nemwaila namoni ndeko na ngai Kadima Mukendi namoni ndeko na ngai Longo Kimabel namoni ndeko na ngai nani obasaka mingi na Longo Kimabel o tala kombo elingi kima ngai boye bango na baroba na Canada kuna ndeko na Bojo Kongolo apesi ye pe ba mbote bele donc boze bele na pesi mamingala mbote bele sika zali na pesi Olivier Ngala Richard Ngala na pesi Lontine Ngala na pesi Brigitte Veda famille Veda Mobimba na pesi bango ba mbote bele donc na bande comme susu nyonso fumutoto dikizeko talakaka papa na prince na pesi bino ba mbote bele donc je les a partagé na bino pe bato oyo bolinga ngai te oyo soki na oleka bo appréciera te bo vimbanaka mais bo tiraka ba leçon ebele parce que mission na ngai aka pédagogique ezate oyo na lobi kaka ebele mpona loba mais na kati kuna bozwaka ba point ebele oyo ta mosusu botyaka te apesi bino mpe mbote yo mpe moto mitiake yo ozalaka très impoli ofingaka mais nayebisaka bino toujours chaque fois bino bofingaka boyekolaka kofinga wana parce que souvent bofinga na lingala mais biso siko toza na place lingala elobamaka donc création bakofinga wana ebandaka awa donc boyebi ka mbeli nde bokutanaka ofingi nga mpe na ofinga yo obengi tosola na ndenge bien tosoli mpe na ndenge bien donc voilà mais kimia fumbuki mbangu ezala na bino nyonso matondo mingi na bato balandi biso bokotini kosabone massivement bokotini komela biso tozala bakomatere na bino ya malamu na mabe tozala mpo to répondre bino merci na fumu ngala na ndenge opesa biso temps ya koyambo awa na kati ya plateau na biso matondo mingi ok bosabone massivement merci na bapartenaire na nga nyonso to bacollaborateur na nga partout parce que là quoi il y a bien un collaborateur na collaboratrice Pamela Zevedo Ange Gabriel
papi mokoto mbote na bino nyonso tokote mombala nsima. Merci. Empereur Espoir Mayabu. Bye. Oh, papa empereur. Congo bondeko vibration. Wana penda agence oyo place ngai so na sali mwa commande biloko nanga. Ekomaka penda na Allemagne wana eye ekomi sur baye batikeli nga ona ndako livraison à domicile. On appelle si penda papa empereur Espoir Mayabu mbote belé na mwasi na ye mama Mado, sans oublier pe papa na biso James Lubaki. Talakaka na bosa ni binote. OK, merci, bye.